Bonjour, bonsoir, bandeko nanga kala, tout le monde na kala. Na pesi bino mbote bambula otokoti lisusu. Nzambe abateli biso, azo continue kubatela yango monike. Na Yesu liboso na bino. Pour na présenter bino biloko na zanango. Yana bike mbote na bandeko nyonso. Nzamba lola abatela bino mbote na batu nyonso bakoti awa o bakokota après batala. Merci na ba o baza ba fidèle o batikanga te o to continuer na bango nzele za mulai o toujours à la page de G2 Mode. Merci mingi na yebi kenga sala live na anytime so na sala live na yeka ambala mona na pelisi na sali le reste botal lango na o ba mona ba mona ngo ba moni na la sabino biloko oyo ngai na zana yango donc na pa na biloko ebele lelo na la sabino biloko ebele donc biloko mingi pe na zana ngo nanu pena na bandi te na bandi live na ngame na ola kisabino na des articles bilo mususu eza ya bato eza ya commande basi ba commanda ke yaki pona koleksa bo mona ke bilo mususu bo mona granite na ba photo eza pena biloko ya réel quoi ya mona kana tira na photo osengi na elio donc na sina mona mais nga na tina ba photo pona ko tondisa ndako na biloko so na sopaka na page na ngate yango monike na sala système na commande donc osenge logo na yo eye ozwi eza na bato oyo ke batémoignaka pona service na bango eza na bato pe batémoignaka pona ndenge na tekla biloko na yambela bango eza pe na bato oyo basi bayeba ngai donc so aza na besoin loka olukanga kutu te akomika na messenger ma j'ai tout na lingi oyo c'est tout donc nalinga kosala makambo nyonso en public te mpo muna moto aza na gu na ye elateli na ye posa na ye donc nalinga kosala en public te biloko ya moto donc yango mona ki nalobaka ke komelanga na messenger so nabi komelanga na messenger parce que comme privé entre ngai na yo po Facebook ezali place lieu public ya bato nyonso mais so komelinga na messenger oza besoin loko na yo tokosila na messenger ou bien WhatsApp sans muta mona kute loko ni yo zwi eloko ni yo sombi donc nasala bongo mpona korespecte bacliente nanga korespecte mpe bato nanga yango moni ke nasalaka commande nanga sur biloko nanga c'est commande pardon donc yango moni ke nayeli bino live nga nayaka live pamba te nazuka abona ye live nazuka abona ye live non so na biloko namoni biloko yango eza na ndako ekomi ebele na osala nini nasali live eza pe na biloko mosusu moto asengisi ntango yo ekoya obengisi ye azomona na suti donc yango mona nazongisa yango mpe na live mpo nalakisa bandeko mosusu aza nango besoin asombi na ye voilà yango moni ke na ye kolakisa bino liboso na kolakisa bino cette robe eza taille nyonso eza taille unique muta M muta S muta M S L double XL 2XL 3XL donc eza taille unique robe oyo eza robe moko kitoko makasi nga mona lataki yango en tout cas so eza muta S okoki kokanga na ceinture oyeba ceinture na biso oyo tozalaka nango so oza muta S soki ozali mutu ya nzoto ya biso ezodépendre na yo moko soki okanga na ceinture soki okanga wapi odemande kaka na yo moko mais ngai nakisi bino ke ezali mpe moto ya nzoto mike akobenga na yango na ceinture ceinture yango mpe nazoluka bandeko ezali kaka ok tozongi revenons no moto tozongi yango oyo robe yango na se eza boye na se penza eza boye moni se nango oyo milie nango oyo liboso nango so ye na nsima
nsima nango eza na eloko oyo ya kokangela nga mpe nalinga mpena kolata biloko ya motu te nalinga kolata te nalinga motu azwa eloko na ye propre clean obamela clean donc oyo maboko oyo nzoto oyo na se basala masala oyo nsima oyo liboso yango nga moko so na miatia na nzoto ekopesa boye yango monike naye kolakisa bino robe oyo eza deja commandé soko olingi yango osali commande na yo ngai na osalela yo commande donc nalakisi bino modèle yango eza na photo mais nayelakisa bino comme eza na live donc comme ça eza boye ngai so nalati yango ekoma ngai na makolo ekoma mpe na makolo so nalati yango yo mutu soki oza soki motai molai ekozala ntina sa makolo te ekoleka mwa moke makolo na yo ekosala bien eza kitoko eza mpe kitoko robe moko naso naloba yango 2-3 fois parce que namoni eza robe moko très très jolie voilà ok natiki robe na ye sikoyo oyo eza robe bato oyo classe biloko eloko na eloko classe na ye sikoyo na chemise oyo chemise moko kitoko eza comme ça eza ensemble eza chemise ça eza na pantalon nango eza 2 pièces chemise pantalon avec chemise peut-être nakoki kolata yango mpo esepesa bino nameka mpo nga nalataki yango toka oyo babasama vraiment ekotaki kitoko voilà nzoto na nga so déjà ekoti nzoto na nsumaka biloko suka tai na so ekoti déjà nzoto na nga donc voilà c'est bon eza na susu na eloko ya ko déclarer wana te eza ensemble nazolakisa bino po eza tai na nga moko mpe naza na kati yango mona meki voilà eza chemise oyo chemise na pantalon nango naza nango libela dans la zaboui avec 2 pièces donc lié bomoni na lié donc so olata yango olata eboy 2 pièces oyo namoni awa bomona mpenza na semi te yala kita na yango ok je pense ok d'accord donc olata bolata eboy aza 2 pièces pantalon na chemise donc ensemble il y a ensemble il y a 2 pièces donc voilà aboué na lati nga moko po bomona chemise yango donc eloko leo osombo longo mona na miso ngapi na kasi bino na miso donc aza boye comme ça chemise na le pantalon 2 pièces eza taille minene bataille na nga na lati bomoni nga mo pe na lati
nalati donc evandi nga mpenza juste juste mpenza donc esali te ke esere nga na bacuise bien na banini non c'est ça yango nakolakisa bino 2 pièces oyo ya chemise na pantalon na meki likolo ya pantalon na ngai ya yango oyo pantalon avec chemise 2 pièces. Mais ce que vous a bien, ce que vous a bien, que je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà, chemise avec ça. Il y a des pantalons qui n'ont pas donc 2 pièces. Oh. Prix na inbox. Yango. Merci. Et ça article moi et de là wa yabani yango ba taille 18 taille 16 ezali taille 20 ezali donc on la sabinongo ba taille donc yena yi ensemble ezoya ensemble comme ça chemise plus pantalon donc ensemble tous les deux c'est ensemble comme ça ensemble yango bon nakei na même pantalon ngo eza pe na blouse nango yango taille 18 hein comme ça on l'a tiré naïe pantalon taille 18 il y a bataminene sur nous t'as que ligne il y a bataille na biso hein bataille na biso bataminene donc les a ensemble à 2 sortes il y a yé naya zana la sabino ya chemise na baza boy na kangela binongo boy hein baza boy ya chemise na boye ensemble donc comme ça 2 pièces au bon moment, 2 pièces pantalon na elo alikolo donc la pièce ni balé donc sur la tier les a et oui voilà c'est ça donc 2 pièces aza pantalon na eloko likolo taille 18 taille 18 ozomona taille 18 na la taille 18 naza na taille 20 donc eza 2 modèles différents il y a chemise il y a blouse et dépendre ndenge okolingela yango soko lingi boye c'est bon soko lingi pe boye c'est bon donc l'homme va aller dans la sibino tika to bon ça te taille kuna voilà c'est bon yango romoni hein c'est ça à la sibino na pembeni à la chemise bon petit kuna
Ok, toye na biloko mosusu awa. Chemise ya bleu. Ya bleu. Eza taille nanga. Ope taille nanga. Ana foulard na ye. Sac. Au foulard na ye. Oyo chemise eza pe taille minene taille nanga. Voilà que ça bien. Donc yango ekokanga fit perfect. Boye ba tena na lamba na kati hein. Donc ekokanga parfait, bien, très bien. Ya blé. Bon, maboko. C'est bon. Okangi, ça va. Bon, allez, tu as la fleur, ma biso, tu kanga, biso nyonso. Tu kanga boye, biso nyonso. Yango. So, lingi foulard à bleu, oye bisinga, na chemise, donc, la foulard. Et la foulard à mon ennemi qui était. Voilà, na la sibino. Ok, eza taille ya minene. Eza na ba taille nyonso. M, L, XL, tout. Na taille ya minene, mais blambo ba taille minene mona na rare. Donc na la sibino. Des grandes tailles. Moins de grandes tailles. Comme ça. Voilà des grandes tailles. N'a besoin de les amourer habitende. O balata kabalinga olata. Yango life nazo sala pour les amourer. Donc yango. C'est bon, na yena. Et la robe. Voilà, et ça taille 20, hein? Ça taille 20. Comme ça, c'est non. Alors, la ceinture, mais. D'ailleurs, complet bruit. Taille 20, nyonso bozomona c'est ma taille. Oza munene ozwa yo donc azam laiti na se. Voilà. Sima. Liboso. C'est ça. Voilà, c'est bien. On a lata exacte. On a lata biloko ya koteka penza te mais donc nyonso ça me fit babenga l'anglais, ça me fit, ça me coca et comme eza ya moto minene. Ok, voilà. Comment oh, Fabulous Katia. Hey man, na vendo sa live, na sa live na sa bilo. Ah, papa bala koti la Katia. Oh my god. Yango na la Sabino, bon, sentir nango et c'est ça, ce son. Voilà, sentir nango. Oui, c'est ça, comme ça. Sentir nango yango. Voilà. Le moni. Oza munene.
Ça te va. Dans la tableau à ok. Bon. Alors on a loin. Parce que chaud. Ok. Et voilà. Donc on pas dans la tête à bloc amitié. La tête à sol lingi à taille amitié. La tête à sol lingi à taille amitié. Na côté donc naza femme ronde. Ronde, c'est ça. La tête à bloc femme ronde. Moni. Yango. Exemple là. Bon, mon ici vrai. Ok yo. Toujours pata pata. Jesus la robe. Tu vas me mettre, na mettre en robe. C'est bon pour moi. Voilà. Voilà les robes. Beaucoup. Beaucoup. Yango wa robe. Yango. Yango yo robe. Et ça taille 18 et 20. C'est-à-dire ekoka ngai moko 18 et 20. Je lingi robe, c'est ça. Maboko nango yango yo, maboko nango yango. On a besoin de l'opango, on y a na inbox parce que nous avons taille 20, na taille 18. Donc nous avons deux pièces. Ils ont deux pièces. Ça. Ok. Voilà. Voilà. Yango. O liboso. O sima. Liboso. Sima nango. Voilà. Voilà. Bon, mon yango. Mon ba robe yango. Et là, sans commande, olingi yo lobina inani na inbox. Comment y a messenger. Voilà. Chemise. Chemise à rouge. Et là, terminé. Taille 18 et 20. Et en rouge. Monia. Na omekate fait. Moto zalia. Et en rouge. Et en rouge. Ok. Tuy na lobe. Exact, bah, tu as 18 20 voilà, tango. Tu as 16 abonnés. Et cabane awa. Voilà. Am light in a C. Voilà. On y est. Ici, il top. Voilà, maman. Comme ça. Awa.
masusa na se awa ye robo yango oyo naolakisa bino eloko ota live susu yeyo oui bien voilà yeyo bon comme ça DG comme il y a DG so kena site DG au mon nom voilà on va laisser et aussi ka amlaiti na makulu voilà c'est ça ok naomekate nazolakisa bino botarta hello yeyo roulette les ceintures, hein? Sur une roulette dans la ceinture. Vous tirez un peu ceinture. Ok. D'accord. Roulette les dans la ceinture, hein? Pour serrer ceinture, hein? Sur le roulette les dans la ceinture. Comme ça. Beaucoup. Batao ya screenshot bako screenshot ite boke tsana ba page na bino boke le pela ba client na bino luka na ndenge na yo sala kudai na ndenge na yo ko ya ozoka muninga te okende ko tiaka na ba page no bibliothèque la ba client na yo yango les robes là écoutez ça na mi on a bande pe yana na mekate na mekana non mais que pour y créer ça m'en va ça ne va pas ok ok d'accord amulai tina se kama ipo mwana na se zake anasibini pa na likolo alors so ngola taye okokanga ceinture kubenga na ceinture boy kubenga na ceinture non le ceinture na zai na mwana iba ka ibate para boy na éviter mais pas de souci yango yes c'est yeah ceinture serré c'est ça c'est vraiment une ceinture quoi d'accord wewe ngana teka sur commande na zolakisa article na chaka en live na nini na photo oyo yaka bomona na miso donc voilà yango toke t-shirt voilà. Étayé. Match court, t-shirt.
ngoyo t-shirt. La t-shirt. Ah, ba mama na kopesa bino comme sala screenshot tindela ngai na messenger na opesa o prix eloko nyonso omoni na kati o ba body ba t-shirt ata on a lati pe ya DG oyo DG bimisika soko lingi yango osali commande donc na lati na sala pub non ba t-shirt yango. Continuez. Sala screenshot alors après o tindeli ngai na Messenger to sur le WhatsApp, sur le WhatsApp. Voilà Kenzo. T-shirt Kenzo. Été hier, été ici. Été le t-shirt. Vous avez la t-shirt. Ça c'est un bon t-shirt. Été essayé, un gros t-shirt. Bungi yango oyebisinga t-shirt yango. Voilà. Allez, tu es là. Voilà. Chemise. Itanga awa, omoni pantalon oyo, nazoloba. Soko oza na bien pantalon noir ou bien na pantalon oyo, ça va aller. Donc pantalon oyo, okolat lango pe oyo. Donc eza na ba biloko ebele okolat la yango. Omoni? Voilà. Ok. Ok, yo. C'est la blouse à rouge. Aza na maboko ya milai. Awa aza na basusa. Na blouse eyo. Sabino, ici. Moi-même. Et là, c'est bon. Là, sur la modèle, il y a blouse en gros. Blouse, chemise et blouse. Voilà. Vous pouvez coller taille dans deux ensemble. Comme ça. Pantalon. Taille 20, taille 18. Yesko chemise yesko yo azali kwa blouse afungwama na liboso. Umoni maboko wala maboko milai kangama awa maboko milai ekweyo yango gaza munene. Je pense moi-même je peux aussi nga mona mbongo ata ai kokinga. Voilà yango mama beaucoup azana yi on l'a taillé ensemble comme ça. Donc il y a deux pièces ni bon mon aboué. La Sibino, ça, on a mis qui en goyo,
maboko na ye. Na maboko na ye comme ça. C'est les aboués. D'accord. Dans des pièces pantalon, la blouse. Ok. Et voilà, tout y est. Commande, déjà c'est commande. Sandales étayées, déjà c'est commande. Les aboués. C'est commande. Les aboués. Ok. Lisusu na ye biloko eza wa bandeko. Iyo bomoni chemise, donc là tu as pantalon, pas jean, voilà. Obini classe quoi. Voilà, yango. Yango yo. Chemise. Bon, c'est là. Voilà. Voilà. Oyo bakota nsima oyo bakotala yango bokodie bopesa baprix na nini nayebi ye samedi boke bafete boke baambiance bose préparé. Voilà ta ya minene nga teka bata ya minene mingi. Voilà. Il est là, il est là, il est là. Voilà. Chemise. Veste ya basi eza mibali te, eza ya basi so ningo za classe yango oyo ok. Rema azolakisa bino botala aza blouse ok toki wapi nana sisa bilapa bilingi c'est bon et tu es la pantalon pantalon tissu couleur bleue, couleur blé, pantalon ici, taille 20. Donc 54, 56, c'est 58. Donc ce rebêti en gros, l'été oyo, ça donne du paf. Vous comprenez?
Les deux, ça donne du parfum. Comme mélange en gros, on y balai. Et le salade qui tout. Voilà les pantalons. Pantalon bleu tissu, hein. Pantalon tissu bleu. Ici, ok, allez. La dernière. White. Pantalon jean à pembe. Allez, stretch, hein. Allez, élastique. Ela vem na blusa daí, olha. Blusa pembe. Blusa daí. Voilà. Et qu'on va. Ok. Nakanga na bilamba. Après, na oye la bino basak. Otala basak. Après, na oye la bino bilamba ya peki. Ya hiyo nazongi yo. Bilo ezana mingi awa. Edi bino solo bojo. Voilà. Robert. Et Robert. Était hein? Oui, bah était eux. Yango. Et là, taille 16. Taille 16, 14. Voilà. Yo. Donc, nazolakisa bino eza na kitambala nango po bakangaka ne awa kanini voilà la robe de gloire voilà. Bon, mpona sikoyo nasuki awa na biloko oyo nazokata naozonga kolakisa bino basak na ba linette na biloko na ena soldé. Bon, tomonani nakata life nasali mwa temps ebele sikoyo nde nalakisa bino biloko mosusu oyo aza na besoin ya kotala live a rediffuser atala ngai si na bimi oyo eza ta eme si na bimi nazobima na live. Donc zongela live landa live eza nini Yoshi Yamamoto na nsima eza pantalon na liboso eza jupe yango eza efungama boye jupe efungama aza jupe ya karamari zita neti pane na na nsima aza pantalon. Bon, pour l'instant batiki bino merci beaucoup na oba koti oba kota pe après. À la prochaine. À la prochaine. Donc tout le monde est sur coucou. Les Arabes.
transparente, hein? Transparente. Et voilà, ok. Sous ce zali, sous ce transparente, sous. Beaucoup. Bon, pour l'instant, tout ce qui a. Tout ce qui n'a qu'à dire qu'il continue à sac, qu'il n'a plus de solde. La scène a bloqué, ils sont solde. C'est qu'on aurait la bien bloqué, il est solde. Merci beaucoup. À bientôt. Merci na batunyo sur chose à besoin ya ko melanga vous avez besoin. Vous avez besoin locaux. Ou yebisinga comme ça bongo na to solo na WhatsApp ou Messenger. Bye bye.